Biso tozali dynamique ya ba parlementaire debout. O tozo bunda pona social ya ba parlementaire debout nyonso pe ba peuple congolais. Parce que tu remarqué que depuis ton pouvoir parlementaire debout aza marginalisé. Toza na misala te, toza na mbongo te, toza na eloko te, tozo vivre parlementaire debout ya IDPS. Ya IDPS pendant que pouvoir na biso to bundela pendant 37 ans, lelo ça fait 40 ans parce que toza 3 ans au pouvoir. Et toye komona que ba ebisi biso que toza na misala te, tokoki kozwa misala te parce que tokoki si déjà ba 40 ans, tokoki kozwa misala te. Et puis tokoki kozwa misala te parce que tozalaki na majorité parlementaire te, c'est-à-dire ba ministre toza na bango te o ba kopesa biso misala. Alors toza na ndeko na biso moko aza na Canada. IDPS aza na 8 ministres. Oui. Toza na ndeko na biso moko il fallait kolongola bato a PPRD. Toza na parlementaire debout moko akendaka na exil na Canada tango ya pouvoir ya Kabila. Alors tango akomi kuna ndenga azoyoka tozolela akeko contacter ba peuple Cherokee a investisseur baya na ba projet pour que ba pesa ba parlementaire debout misala. Alors projet wana kombo nango Arkabe. Dossier wana eza société Arkabe na Cherokee bangonde basali babimisi misolo 45 milliards de dollars nde bazoya nango pona ko appuyer projet ya mokonzi ya mboka ya développement ya 145 territoires. On a monaki na Facebook 90 personnes na kati avion bazoya pona ko investir. Te bango nano baye te. Le dossier eza na présidence basi basali réunion 3 fois na ba investisseur. Alors dossier wana vendredi lisusu réunion esalemaki présidence na premier ministre Cherokee na Arkabe basalaki réunion dossier wana ezali siko ndenge tozoloba na mesa agile nyembo ya société Arkabe 45 milliards de dollars wana ezoya pour que egonfle budget ya RDC. Alors biso bit na biso loko balobi misala ezate to eko senga président a signé biso document wana le plus vite possible parce que ba investisseur basa déjà makolo na nzela soki apesi kaka accord ba vire mbongo et moi na mboka na za na poto alobaki ba mbongo wana nyonso avantage nango